La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour bandeko nanga, mbote na bandeko nyonso bolandaka Xile Boteloa TV, mbote na bino esika nyonso oyo e zwami bino. Bandeko nanga na minute to ekosela bino video oyo na minute to zolo baboye donc to ye vraiment kolobela likambo ya na TikTokers na biso na kombo ya Maria Tumba. Lelo déjà le 24. Lelo le 24 to mona ki ba announcement te pesa maki partout, ba publication salama ki partout. To moni pe lo lenge nini ba TikTokers bazo sala vraiment initiative moko ya kokende ko yamba ndeko na bango Maria Tumba na aéroport ya Njili. Alors na minute au peuple congolais nyonso na minute au biso nyonso bato to se la réseaux sociaux to ebike il paraît-il que Maria bakokanga ye lelo na aéroport ya Njili po azalaki te batindeli ba convocation mibale atikali ko se présenter te donc ba convocation mibale a monanité po azalaki na voyage. Alors affaire likambu ya affaire a Maria Tumba oyo eza likambu moko ebetisi bato ebele mabaku. Affaire ya Maria Tumba eza likambu moko ebetisi ba congolais ebele mabaku ba congolais ebele basumuki penza pona likambu oyo ya TikTokers na biso Maria Tumba. Alors to moni pe famille na yekuna eteki ba polo pona kokende koyamba Maria na aéroport ya Njili. To ebite gouvernement na biso ebongisi nini tope e préparer nini nini o basali pona arrivé ya Maria Tumba ndenge batu bazaki kolobake Maria Tumba bakokanga ye na aéroport ya Njili. Alors moana ya kokanga Maria na aéroport ya Njili ezate ke o ministre mokonda bimisa ki yango ezate ke o gouvernement de bimisi yango meto yokaki yango epa ya mama na biso Saratola abimaki alobaki ke lelo bakokanga Maria Tumba kaka na aéroport ya Njili donc c'est-à-dire tangu karazo kita nde bakoya kokanga ye. Alors toye kosala analyse wana position ya Maria na minute o eza ndenge nini tozoyoka yango kaka awa na Xile Boteloa TV. Alors bandeko nanga na pesi bino mbote esika bozali mbote na bato nyonso bolandaka biso mbote na bafan tout o bolingaka ya bino Xile Boteloa TV. Vraiment na pesi bino mbote na kombo na Yesu bino moko boyebi tolobaka toujours bonjour bonsoir yango e dépendaka vraiment na ero kolanda biso. Et dépendant na ero kolanda biso kande tolobaka na ero kolanda Xile Boteloa TV yondo koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. En tout cas soki lelo na lobaki avana bima na kovana na mutuka na sela bino émission oyo pona oluka koyeba vraiment réellement eloko nini oyo ezo leka kaka affaire procès tope likambu ya Maria Tumba. Tomonaki Maria Tumba bamabambo e circulé na réseaux sociaux concernant Papa Sango, concernant Pasteur Walesa, concernant makambu tout oyo ezoleka na réseaux sociaux pour le moment toyebi eloko yango eza nini. Kande balobaka loyenge nde kwa douleur tomoni bato pe balingaka pe Maria te bayaki pe balobaki ba o pe balingaka Maria me basepeli na likambo Maria salite en tout cas bayaki pe balobaki. Na yebisali bino chose grave eza ke mutu nyonso opesa Maria Tumba conseil Maria Tumba azoyela ye penza na ba Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi
ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné gafker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na gafke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo ndenge moko ya mabe yango moni biso ba misusu ope to boyaki na biso kotia mo ba video na ba TikTok ngo pona kopesa conseil po yo moni kete na pesa ndeko nanga mwasi conseil mais ndeko mwasi o azo recevoir conseil wana azo recevoir conseil wana na ndenge moko ya mabe yo lobi na bien na pesa ndeko nanga mwasi conseil par rapport ya likambo ezoleka mais quand ndeko mwasi o azo recevoir conseil wana azo recevoir ngo na lolenge nini alors yango moni Irsil Botela TV vraiment agarda ki na ye personnalité na ye aboya ki na ye ko sala ba vidéo soit na ba page na bisa ba TikTok pona koluka kopesa ndeko Maria conseil alors bandeko nanga likambo yo tozotalela ngo lelo balobi ke Maria Ntumba lelo azokita na aéroport ya Njili tomona ki pe ba vidéo na ya sala ki na TikTok na ye auto sala ba vidéo dernièrement awa de ba vidéo suka o ya sala ki ezalaki azobonga ma déjà pour que akende aéroport ya Njili na yango tolobi nini tomoni famille ya Maria Ntumba bandeko ya Maria Ntumba o ezaki bongo mama social na leki na ye baleki ne mibale ya basi na grande sœur na ye mama social vraiment Maria zara na bandeko ya mibali mais bandeko na mibali ba kotaka pina na je na bango te na ebite msunga nde na mona ba video te mais na onga na yebi to na onga na monaka non na mona bandeko ya Maria ya mibali te ba kota penza na likambo ya Maria Ntumba non na mona ngo penza te to mona ki grande sœur na ye mama social akota ki likambango na mobali na ye bandeko so na loba na fungola na parenthèse oyo na fungola na parenthèse oyo bandeko na nga basi o bozaka na ba réseaux sociaux bobi bisaka mibali na bino na mamba réseaux sociaux te na lobaka tangu yo omisali star obundi ti oye omisali star okomi star lelo komo leka na ba réseaux sociaux lelo ba publier yo partout TikTok oza YouTube oza ba matisi yo miniature soki obala to obalika na musala oyo koluka te okota mobile na yo na réseaux sociaux na sens ni ona lobeli yango ezala bandeko ebele to ba sœur ebele bayebaka te ke mobali aza mutu moko ya respect mobali aza mutu moko oyo azo mériter respect alors bandeko na biso ebele bayebaka penza eloko wana te mobala mama social na moni ba audio et circuler na internet ndenge mobala mama social afingami mwa mukie na affaire ya Maria Ntumba lelo mama social azobima na ba live azotomboka mobali nanga bombali nanga me to moni ba YouTube ba TikTokers ba TikToker disons ba sali ba groupe na bango pona koluka ko combattre ba YouTuber il paraît-il ba YouTuber bazozwa succès na bango ba YouTuber batikala na YouTube ba TikTokers batikala na TikTok mais tango ba fongola ki réseau TikTok balobaki te to kaboli to tie o pona boy muto azara déjà na YouTube tanga ye na TikTok afongoli continuer azotala c'est-à-dire aza TikTokers aza pe YouTuber alors ezo kabola te ke bango bazaka na YouTube batikela biso TikTok pourtant TikTok afongola ki réseau wana apona ki bilongita lobaki te ke bato bozala uniquement na TikTok bato bozala na YouTube mabe eza ke biso ba congolais to c'est la réseau wana bien te réseau TikTok to komisango ya mafinga réseau TikTok to komisango ya ba polémique réseau TikTok to komisango ya ba rando
yango ne mabe ya TikTok ndenge ezosalema na mboka na biso yango wana. Mais parenthèse ya mama social na fongoli tozomona makambo kaka na cadre ya makambo ya Maria Ntumba, kaka na cadre ya mambango ndenge ezoleka mobala mama social akompe kotia maloba, mobala mama social azotindela bato pe ba audio, mobala mama social likutu bafongoli ba groupe mama social ajina mobali ne atie na kati. Bozaka na respect ya mibali na bino to bozaka na respect ya mibali na bino te. Po mobalo abimisi mbongo na ye na ye mokolo bake bosangisa nde leo tokoma omona basi bakoma boko mikita valeur basangisi mbongo na mobali po babala ye. Mobalo abimisi mbongo na ye na ye moko na ki ye moko pena abimisi mbongo na ye afuti facture libala, afuti lobola o ba sud africain balobaka, afuti ba bloko nyonyo sa libala, afuti coutumier, afuti dot disons, afuti dot na ye, asali ba organisation na ye, asali coutumier, asali religieux, asali civil. D'ailleurs mobalo kaka non afuti biloko a coutume o apese liyo mbongo ya libala. Aza mobalo basakana na ye te. Aza mobalo bayaka na ye na place ba camarade ebele te. Aza mobalo bokoyi kokotaka kombo na ye te na buzoba. Mais affaire ya mamba Maria Ntumba, grande sœur na ye o uchi kobala kala te mama social. Mama social ozi mobalo kotisi na internet. Lelo so ba manke mobile na yo opesa ba ne faute. Yo moko kozala na faute. Po ngande na boy nazo na fi ya réseau. Na sa na réseau. No lingate mobile nanga aya kokota na makambu nanga réseau. No lingate. Pona respect na eposo mutu manke ye directement e sala nga lokwa moi eko pété nga mutu donc e sala nga pena mutu lokwa so elo nini. Alors no lingate na kota mobile nanga na réseaux sociaux. Mais tomoni mobile mama social a koti na affaire Maria Ntumba. Et a kitoko te. Lelo bata TikTok ba luka ba manke mobile na yo. Tant ba marambo ngwe banda kelelo o atindi message o afingi o asalibe après o ya sur internet pour le bake mobile nanga te na lingi na mobile nanga te aya moment donné bo bimisaka mibali na bino na marambo oyo bomoni bato basala na YouTube eza rare bomona bata YouTube bazo ba mibali na bango baya kotanda ndenge bata ba TikTok batandaka eza rare loba ba YouTube ezo balingi barando nde bayaka na mibali na baba tandi na internet. Mais mutu penje zo sala ye normalement. Aw yate ka ye na mobile na yo tanda. Po to sala na internet o za musala. Au côté TikTok, o sa ba promotion, au côté TikTok, même TikTok yango moko e futa ba vidéo nyo soto tia ba j'aime bota. Na ba TikTok ana ba futé la bango. Alors tant yo côté na TikTok zwango ke oye boulot. O sa ba live na yo ya biloko no zo teka oye musala. Oye musala, oye lisanga te, oye feti te, mais oye musala. Bozo zo ba mibali na bino, bozo expose bango, botala ba mabala nyonso o mibali bazo bimaka na ba TikTok wana, ba mabala ne suka ndeni. Izo suka ndeni. Bazo mankele bino mibali, po bino moko bozo linga ba mankara mibali na bino. Affaire Maria Ntumba, Maria ye moko ana mobali oaza Kevin Sasa. Kevin Issa, voilà. Maria ye moko aza mobali Kevin Issa. Nanu tomoni Kevin te asala live po na makambu ya Maria Ntumba. Nanu tomoni te. Ti Maria yaki a manke ba pasteur walesa, ti yaki azo manke batu nyonso, ti yaki azo loba o ezo sengela loba na batu nyonso. Nanu tomoni te mobali na ye moko. Asala live, to asala émission. D'ailleurs Kevin Kutu azate ake soki Turquie. Ake Turquie, azate auto kine Turquie to mona ba video. Ye moko asala ta live te. Yemo kasali groupe te. Mais ma maman social bosali groupe ozi mobile no kote si na kati. O luka respect tozo luka ba manke. Bomoni nani Benita. Mobile nende basala e poani yabe ayaka na mobile na réseaux sociaux. Or falazo mobile na abate la mobile za likelo boye barate. Mutabimisi mbongo na abali za mutako respecter. Soko respectera papa na yo. Ndengo poko respecter mobile abimisi mbongo po abala yo. A mobile ko yoko afficher na miso abatu penza te. A mobile ko kiko yane te na barando na mina TikTok oye papa yo pe lobela bango na yepe mobile na ebite mibala ngo bon na ebite na kangana nga parenthèse wana po mibala on peut ba question ni bon je ne sais pas. Je ne sais pas.
Alors, affaire à Maria, lelo ba tiktokers nyonso basangani pona olobela likamba Maria. Oui, balobi union fait la force. Bomi tuna siko bino moko eske sere zaki na ngambu na bino Maria linga salango. Maria Ntumba alinga salango. Soki tolobi to mona likamba réconciliation tokolo ba Maria nda banda ki po affaire oyo soki Maria koti na marambo oyo eza po alukaki a défendre Chacha na Jemima. Maria alukaki akota likambo po défendre Chacha na Jemima me akotelaki yango alukaki ko défendre yango na bandenge moko o lelo memisi ngambo. O lelo kotisi problème na gouvernement. Alors conseil nanga na opesa na bande kwa Maria. Boza la sage na mambu boloba. Leke ba Maria mwana banga mukie wana o auta koza diplôme ayaki na internet alobi ba maloba moko o même papa sango esika za soka yoki yango eko pousser abakisa lisusu kanda. Soto koti na compte Maria ate privé. Maria ye moko tanga bandalo balikamba papa sango abimise komba papa sango te. Na asili bino mo boyoka ki abengi la chèvre de Messi Segema abimisi kombo ya papa sango te. Bomoni na justice nde ezalaka wana soki boke ko samba. Tangu ba otuna likambo olobi ke tenga lobaki kombo na tenga lobi nanga la chèvre de Messi Segeza kombo na ete. Ba oloba ate kombo wana za yo te soko lanjango seka yo wana za kombo na yo. Comme eza kombo no tangi kombo te akoza la pe sauver pour tangi kombo no te. Mais mwana na bango mwasi wa uchozo diplôme mwana bango soki ya suka aye atangi penza kombo lobi ngana kota la chaîne no wana te soki ya bosolo na politique na kota la ngote yo papa sango. Mais mwana na akoza même pas âge na mwana sango soki sango lobaki abota avant mwana na koza la âge mwana sango liboso te akokite. O monake raison ezalate lelo yana bino ko luka sala mwa likambo moko a échappango mais bino bokangisa yana bino tango bo saba video bo tanga na bakombo po ye moko tanga ki kombo te mais tango bino bo yana ba video bo ya kotanga directement bakombo ya batu bokangisa yana bino na mboka na biso justice eza soki bino moko lelo bosali ba polo bokomo sa ba video bochaka ba système ba chaka wana bokomi kocha soki ba système soki ya boye wana bokomi kocha na ba video po boyebi ke soki lelo balobi ke basala justice o balobi ke bakanga ye bakokanga ye. Kongo na biso zaka likamba ba relation ya likamba ba relation Maria Tumba yebani na eto boite mais mingi boyeba ke Maria yebani ba libanda mboka Maria yebani na ba TikTok boyebe loko wana soki lelo balobi ke bakanga ye boyeba ke bakanga ye soki lelo balobi bakanga Maria bakanga ye ba papa sangwana bomona bana ba relation makasi mutu loko a pasteur walesa relation au pasteur walesa anango et a relation au mari anango te boyebi combien de personnes au basambela combien de bakondi tolo bakaka au basambela na église a pasteur walesa bato babike soki alobike batia pena pa batie pena likambu pena point batie boye mari ya bokanga ye so babi bakanga na aéroport ka wana bokanga ye. D'ailleurs, bino mo bomoni ba vidéo à sala qui concernant ba invitation ba opesa ye soit disant ceux qui procureur ceux qui nan elo ba aza bloko ba ko kanga ye siko bino ba famille na ye esenga bozala bomi kitisa même ba poutiniste bomi kitisa na minute sol soki ezosenga kosenga pardon elongola eloko bomoni bata YouTube na betle bino lisolo muke bomoni bata YouTube bazaka bana facilité osenga ba pardon bata YouTube baka na facilité ya osenga pardon bata YouTube bomona bana facilité osenga pardon basenga pardon na pete nyonso omoni tozona nuka ya ba Karine Mokonzi ba Sarah Tola ba finga na bango
Jamais komona bango baya koluka kota mutu moko o bayebi ke mutu aza na personnalité makasi bafinga basala yango te po ekweyisa carrière ebambo na se basalaka yango te barando omona bozala barando na bino bozala nango bino na bino ba tiktoker ba tiktokers bozala nango bino bokota na bato bana bato baza na mwa ba dignité bokota na babloka batu te bokota na bato baza likolo te barando mso senga kokota na bato ba likolo te famille Marie Ntumba to pe ba poutiniste ya Marie Ntumba bomi kitisa eloko l'équipe pardon ezate le pardon c'est une puissance qui libère Maria solo lo sali vidéo sengi pardon elongole lote échanger le côté aya kande yo moko ya ko sali vidéo sengi pasteur wale salimbi sanga to mona ba Karine Mokonzi basala ba vidéo senga ba ya Gabi ba pardon ba Karine Mokonzi basenga ba ya Gabi ba pardon elongola bango eloko te ba Karine Mokonzi basenga ba Mao Givule ba pardon Mao Givule kutu azana e comédien ba ya Gabi o bana bango ba comédien ba Karine Mokonzi ana bomona aya tuka mutalobi lobi mais c'est comme il kamba osenga pardon ana facilité osenga mutu pardon pourquoi parce que musala ba réseaux sociaux et senga ate kozana ba problème na batu et si on a raté qu'on a un problème, un polémique, on a battu. Et ça a quitté côté. Et ça a vraiment quitté côté. Alors, conseil, pour la famille Tumba, en tout cas, bon, mi quitte ça, pour comme quitte c'est les kinyoso. Bon, on a bien noté que oh ba fan nanga ba fan ngana ba potanga ko yinde lo ba fan wana ba ozalate. Lelo ba fan ba okumisa na bango yo pas mal, ba fan bazoya, ba okumisa ozo sepele ba fan. Tangu bafani tangu problème koyelo bakokanga yo moko bakokanga bafani te bakokanga yo moko baokanga bafani te en tout cas il faut bozala sage na bablo mususu bosalara babloka ba réseaux sociaux oyo ezara te ke na mi monisa na mi matisa ngana manke ngana loba boya ya justice eza so balobi bato so babi batia place à pasi ba otia place à pasi to mona bato ebele bakanga bango wana bazana ta na ba problème makasi na bato te ba yibeloka bato te basala bato mabete me bakanga bango ba osibire soki balobi ke batia place à pasi ba kotia yo esika ya pasi alors il faut vraiment koyeba nini ozoloba nini ozosala entourage eko sarabinote lelo babande kwa Marie Ntumba entourage eko sabinote bolanda TikTok ote soki balobi bakanga bino bakokanga bino bozana bino na ba relation makasi te bato botumbola bana ba relation ya makasi ya makasi donc et comme nango na mboka na monsieur comme toza no na raison ya vanda na olia fufu tala famille na otala baleki na otala venir alors botika penza ba blo na bino na bosala ezaki toko mingi te tozozela ka retour ya Marie Ntumba en tout cas bozala wana rester toujours branché chez Irsil Botelwa TV na royela bino kaka ba vidéo lelo tozana bango wana donc tokoyela bino ba vidéo ndenge likambango ezoleka alors restez toujours connectés chez Irsil Botelwa TV so ezamba no liboso koti na chaîne na biso ndeko nanga abonnez-vous commentez likez partagez biso en tout cas to partager partout na ba Facebook na ba Messenger do partager biso vraiment partout nzamba lola akopambola yo ngana bien tokutani à la prochaine occasion soki yeso azongite ndeko koti na chaîne na biso ceux qui ont s'abonné kobosa na te cliquer cloche ya notification en tout cas cloche ya notification ko sunga yo prochainement tant to kotia ba analyse na biso au mona biso directement esika nyonso oyo o kozala tiela biso j'aime bien et aux amalamu en tout cas partagez nzamba opambola yo bisous bye Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker to Simba moana. Et bongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo. Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi
ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC to pe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo.